www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tu continues na poto avec la mine d'ombre, babi moto epela, moto epela na poto, kembo, alege moyo lele, kembo yo mama, alege moyo lele, tobine la gangolo na ozana, kembo alege moyo lele, poto na ozana, kembo alege moyo lele. Merci de me retrouver partout dans le monde à travers www.potonapoto.com, le site des grands, les sites des professionnels, ensemble avec moi, votre humble serviteur, Prince Bakali. Alors, Potonapoto est en deuil parce que ceux qui soutiennent l'espoir de la presse, Prince Bakali, que je suis, au nom de Gisèle Wamba, appelée autrement Moses et compagnie, appelée affectueusement, elle a perdu son papa au nom de Louis Massamba Wamba, c'est l'illustre disparu. On va savoir ça tout au long de cette couvrage, de cet événement, parce que l'illustre, je ne sais pas si elle était malade, mais vous allez en savoir ça tout au long de ces grands couvrages, et parce que chacun va parler à sa manière, chacun va témoigner concernant cet illustre disparu. Alors, sans plus tarder, je remercie mon boss, Lamine de Vomosarol, parce que grâce à lui, nous sommes opérationnels et dynamiques. Nous plairons ensemble avec ceux qui nous soutiennent, l'éternel code Yaouli Mouchi, Nivia Petinae, Abdoul Vondo, Cherbal, l'international. Il nous suit de quelque part. Il compatit avec la famille Wamba et également à tous les staffs compagnie. Là, je vois Virginia Marula, Gisèle Wamba également, qui est éprouvée. Encore une fois de plus, la grande équipe Potonapoto Kinshasa, Europe, souhaite ses sincères condoléances, présente ses souhaites condoléances à Moses et compagnie. Et sans plus tarder, j'interviewe chacun, va parler à sa manière et donner aussi les témoignages concernant l'illustre disparu. Et vous allez en savoir ça tout au long de cette grande émission, tout au long de ces grands couvrages de cet événement, parce que nous allons vous montrer du début jusqu'à la fin, vous allez suivre ça en intégralité tout au long de ces grands sites www.potonapoto.com. Sans plus tarder, je remercie encore une fois de plus les patrons de ces sites parce que grâce à lui, nous sommes opérationnels et puis dynamiques. Il s'agit de M. Lamine Dovo Mosako, le Big Boss, ainsi que sa femme, la première dame de Paris, Flossie, la belle des belles. Continuez toujours de nous suivre parce que la série commence déjà. Merci beaucoup. Bonjour maman. Bonjour papa. Mes très sincères condoléances. Mais merci papa pour la... Tozana maman papa na biso tovanda kine malamu tozaki na bien azaki gentil pour na biso azaki papa boboto papa bolingo mais na mawa na talaka liwa ndenge yaka yeko kutaye akeine tovandi boto na mawa ne po tozoke ko bimisa ye biso tozaba voisine na ye pe bande kone bana na ye baleki ne pe ya quartier kaka biso famille. Alors tozana résidence awa tozoke no bimisa corps message de paix aux opés na toute la famille Wamba. En tout cas na pesi kimia eza na famille wana libota eza na kati na bomo ya Gisèle kimia eza na bomo ya Gisèle eza na bana nyonso baza na kimia liwa yaka partout e yaka ezwaka pe kendaka mais kimia ndeza na bango baza na kobanga te na kolela makasi te baza na kimia ya Yesu eza na bango ebatela bango. Merci beaucoup maman et la série continue toujours. Bonjour, mes très sincères condoléances. Merci parema. La papa na biso o tauti biso l'illustre disparu au nom de Louis Massamba Wamba. Un petit message au relancer au profit à Deyalelo. Bon, pour l'anga, et puis si, bon, ils ont ils ont ya mutunyo soto boite. Mais, et puis si biso passi, et puis si biso mawa, makasi. Pour nous, tu veux qui vient na biso vion aya na venu oyo akuta biso pe ba amike to koli pe na misunaye to zo pe na problème moko mabete azaki vient moto bana soane bien nga utoza bande kuna ngai eza leki na nga mosala ndinga eza bande kuna ngani ba ya nga bana soana très bien to so na bien problème moko mabe elekate entre biso na ye ozomona nde pesi biso pasi tala liwa ndenge yaka epesi pasi epesi mawa. Mais to sengi kaka kimia nde ezana libota ya papa ezana libota mama kimia ezala tozo bela nzambe butu moyo apesa bango kimia na bana na ba parents kimia ezala. Merci beaucoup. Comment on maman? Comment la maman Adèle? Merci beaucoup, là c'était Maman Adèle, les témoignages et puis un petit message par rapport à ces messages. Bonjour maman, mes très sincères condoléances. Merci papa. Pour le papa na biso azalaki
yaya na biso ya quartier ayaki lelo te akuta biso bana mikie ka lelo liwa ezwi biso toza baleki na quartier ti tokomi basi minene boba mikolo na maboko na ye neti liwa ezwaki ye eza nzela biso nyonso. Alors lelo eza jour ya sorti ya corps na morgue ya clinique Ngalema. On a un petit message au lancé par rapport à famille et puis connaissance. Na pesi kaka famille baza na kimia eza nzela biso nyonso lelo yaka elobaka te lelo eza ye lobeka ezala ya mutu mosusu kasi na kata famille na bana na mama na libota nyonso tozalaka na kimia. Kombo nani? Kombo nanga mama Rosette yaya Pago azalaka petit na ye. Alors la série continue toujours de l'intervention des uns et des autres. Bonjour, mes très sincères condoléances maman. Bonjour, merci. Kombo nani? Kombo nanga Germaine Wamba. Oza petite sœur ya illustre disparu. Naza petite sœur ya Louis Wamba. Alors papa Louis Wamba Masamba autortika biso abelaki. Abeli mingi abela likolo. Likolo nde banda o déranger. Yango nde meme na liwa. Likolo c'est comment inango bien mais a piqué crise abilité et le côté ça comment ina est bien. Alors crise ana pika ki wana sala ki au moins combien de temps pour que meme na liwa? Te où me la été le même jour. Le même piqué crise le même jour wana akufi pemba la moko. A piqué crise lelo lobby na ba 4h du matin akufi et les jours te. Alors comme c'est la mort, il n'y a pas de belle mort. Message ni no ça par rapport à la famille et puis par rapport à papa Wamba autotika biso. Na lobanine. Yenda zalaki kulutu na biso, yenda remplacer papa na biso, soki likambo tolelaka tolobi tozela ya loba abongisa na lobanine. Bobele na kumisi nzambe po ete nzambe asepele te yende papa azwaye. To kumisi po nzambe azalaka na torte. Ya yeba ko ya salaka, ayeba ko ya bongisaka, azape na conseiller te nzambe azwa lokumu. Merci beaucoup, c'est un message de douleur parce que c'est Dieu qui donne et c'est lui qui reprend. Merci, nous continuons toujours les interventions des uns et des autres et continuez toujours à nous suivre parce que ça continue. Bonjour. Bonjour. Comment on a maman? Le mois Ngonzoni. Alors, tozoli la papa Wamba autotika biso, message ni no pesa en émo par rapport à Deya Lelo. Deya Lelo nalingi ke tofanda malamu. Si la paix malamu ndenge to bandeli na suka nango. Pona kore ko bima lelo nzambe azolo komo na nyonso yende abatela makambo milikama mabe ya esala mate nyonso yezala pona lokomo na ye ponte soki ye azate nyonso to saleza pamba yona loboko nzambe ezipa nyonso ya mabe oyo koko pertibe makambo nyonso ye salama wana bandale na bandetiki no na suka nzambe yende azala motambu si yende azala mobundeli yende azala mokengeli yende azala mosungi na nyonso wana suki boye nzambe asala amen. Merci beaucoup, c'est un message de paix et de réconfortation également pour boucler la boucle des interventions des uns des autres parce que nous continuons toujours à pleurer. Le nôtre, il était parmi nous et il nous a laissé, il a laissé la grande famille. Lui, il s'agit de l'illustre disparu. Lui, Masamba Wamba, qui nous a laissé. Et vous avez très bien suivi avec une attention particulière. Nengenini Liwa et Nengenini Maladie Oemema Kina Liwa. Vous avez très suivi ça. Pour clôturer, bonjour, ma mère, mes très sincères condoléances. Bonjour. Alors partout dans le monde, comme on a et puis un petit message par rapport à l'illustre disparu. Sa membre de la famille. Alors, aux Agnès Naé, l'illustre disparu autotique à Bissot, tout a été dit. Un petit message de paix par rapport à sorti encore à l'élo et vous allez exposer la Fikine. Kimia ya mabeza la te panza mena ko kisinyo na ko kenda bisu na mort na ko yana na fikiti ko ke kunda to singa kimia kimia de kinyo. Bonjour, mes très sincères condoléances maman. Bonjour. Alors partout dans le monde comme on a dit. Maman Kiese. Maman Kiese aux membres de la famille to perdre les nôtres. Il a laissé une grande famille au nom de lui Masamba Wamba. Papa, tu l'as déjà, ni papa Koufaki. Osana liloba robakisa par rapport à liwa ya papa.
Merci, Nathalie Loba. Pas pareil. C'est notre papa. C'est le mari de ma grande sœur, mais c'est mon papa. Il était très cher pour moi. C'est mon papa. Bon. La mort l'a emporté. Je n'ai pas beaucoup à dire. Je dis que son âme se repose en paix parce que il était bon avec tout le monde. Il était très bon. Ce n'est pas si quelqu'un meurt et puis les gens disent qu'il était bon, mais sincèrement, il était très bon envers tout le monde. Lui, ce n'est pas le mari de ma grande sœur, mais c'est mon papa. Il a souffert pendant 3 ans. Et quand il était un peu grave là-bas, il n'a pas perdu sa vie. Mais il a piqué un petit crise là. D'un jour, le lundi et le mercredi, la mort l'a emporté. Mais à chaque fois qu'il est malade, je suis toujours à côté de lui. Alors, comme nous le savons très bien tous, c'est Dieu qui donne et c'est lui qui reprend. Et comme on dit aussi, un adage nous dit, il n'y a pas de belles morts, il n'y a que de belles maisons, de belles voitures ainsi que de belles femmes, pour citer que cela. Alors, un petit message à toute la famille Wamba, les amis et connaissances qui nous suivent partout dans le monde. Pour ça, je vais dire d'abord à ces enfants qu'ils soient soudés comme leur papa il était. Il aimait tout le monde. Il aimait tout le monde. Il était très gentil envers tout le monde. Il aidait les gens. Il partageait avec les gens. Et cet héritage-là, que ça reste avec ses enfants. Ces enfants ne changent pas. Qu'ils suivent la route que leur papa il a fait. Parce que si ces enfants le font, ça sera aussi le même pour eux. Si un jour on peut se retrouver, on va voir Papa Wamba un jour à côté de celui que nous ne le connaissons pas. Mais on le connaît qu'il est à côté de notre Dieu. Pour la famille, qu'ils soient toujours soudés, qu'on reste ensemble. Et partout dans le monde, si quelqu'un mort, on dit qu'il était bon. Mais sincèrement, le Papa Wamba, il était bon. On peut suivre son comportement. Je n'ai pas assez à dire parce que, sincèrement, je suis blessé. J'ai perdu un monsieur, j'ai perdu un conseiller, j'ai perdu vraiment quelqu'un qui était très cher pour moi. Alors les staff compagnie plaire ensemble avec Gisèle Wamba, appelée autrement Gisèle Compagnie. Bonjour, mes très sincères condoléances. Bonjour papa. Comme on a puis partout dans le monde, Lelo Oyoyo, toujours la papa Ototigabiso, au nom de lui Massamba Wamba. On a un petit message par rapport. Il y a Gisèle, Oyaza camarade Nabino, Oyaza famille Nabino, Oyaza grande sœur Nabino, et puis pour tous à la bref, comme on a un petit message par rapport à mort à Lelo. Comme on a tanya ekonzo, toza na matanga ya papa Wamba, papa ya bana, papa wa sangisaki, apanzaki te, lelo tozangi. Eza pasi pe mawa. Donc mingi ya kolobesa te tozaka na pasi. Aza papa na biso nyonso, papa aza papa malamu tovanda na ye aya otala biso. Bon to perdre eza nzela ya bato nyonso. Courage ka to soutenir camarade na biso. On est ensemble, tozo kesko na mort bientôt, to kozwa papa po to bimisa ye. Bon. Message comme tel penza aya mingi kaka ya mawa kaka ndenge semeki na biso tovandi ne bambule bele boye asepelisi biso tobandi bana mike ngala na yebi na matete tanga azoya wana tango noko aza kosilika na ye ale nga mutu nazaki kokende na ye mwa tovandi na mwa place mo boye azo ye kolisanga komela primise ale na komela primise na komela kende obenga mari na okende kuna bosaka kawana nga bien tuzanga pina nina zonga lemba mais babiloko wana soki nazo kanisa kango esala pasi mingi
il fallait quand même ki mubange ya to vanda to memaka bakoko me liwa ezo ya kaka kokataka makambo na yango eza kaka pasi mingi. Donc c'est meki na biso to vandi na ye azangisi biso eloko te okozala problème okoyawa en tout cas il faut ozonga bien oyewa en tout cas il faut ozonga bien kosepelisa biso na ndenge nyonso mais tala kaka. Alors maman Royoka maloba na yo ozana ba souvenir inoubliable au illustre disparu papa Wamba atiki biso comme ça va souvenir inoubliable un petit message de paix na famille et puis lelo eza jour ya sorti à corps et vous allez exposer la fikine enterrée na cimetière de nécropole extraterrestrielle message no pesa message na pesa na famille na bana bazala kaka na kimia toyeba ndenge ya koyambela bato bakoya kosunga biso na ndenge bakoya kolalisa biso na matanga toyeba koyamba bango kolela na kimia makelele te eloko kaka na kolobaka yango wana. Merci beaucoup. C'est un sentiment de tristesse parce que nous avons perdu les nôtres et notre papa qui nous a laissés. Et continuez toujours à suivre l'intégralité de ces couvrages tout au long de ces grands sites www.potonapoto.com et nous plairons ensemble avec la nôtre au nom de Gisèle Wamba, appelé autrement Moses et compagnie, avec tous ses staffs, tous ses amis qui sont aussi partout dans le monde en train de plairer, de compatir ensemble de loin avec nous. Et nous, l'équipe Potonapoto Kinshasa, partout en Europe, nous plairons ensemble avec la nôtre et nous l'assistons. Nous sommes là pour faire le couvrage de cet événement et vous allez suivre ça tout au long de ces grands sites. Merci beaucoup, restez branchés et continuez toujours à suivre l'événement. Merci beaucoup. Nous sommes à la morgue de la clinique Ngalima et les interventions des uns et des autres continuent toujours, raison pour laquelle je reçois pour vous le président Mike Kikunda, la ville est calme, appelé autrement. Bonjour, mes très sincères condoléances. Merci le grand journaliste. À toi aussi. Hein? Merci, parce que nous compatissons ensemble avec la nôtre qui est Gisèle Wamba, appelée autrement Moses et compagnie. Alors Moses est éprouvé partout dans le monde. Tu as assisté de la maison jusqu'à la morgue. Dans mon présence, c'est très remarquable, la ville est calme. Oui, Kofi Azali Papa, c'est notre père. Papa Abotela Bisso. Moi, je suis camarade, je suis famille Gisèle Moses Wamba. Donc, lui, papa, il est qui est brisque. Na bengi, ba bengi na oki message, ba papa Kofi. Na ki na misala mususu mokonja konfa kinga na kata ki yango directement na kende na yolo. Pona mona sœur nanga na soutenir na embrasser pona douleur hier qui est accompagné na Gloria, je l'appelle toujours Moussao. Azali qui a tika ngaité et donc nous souhaitons que la famille nyonso ya famille Wamba nyonso mes condoléances na part ya patron ya ville na part ya sortissant en ville état que président de la ville donc tout ça simana bango to kunda papa avec honneur pour moi na naye asala kombo na kati ya mboko yo donc c'est la ville est calme.
Alors, président de la ville est calme, c'est un message de réconfortation, un message de paix, de réunification aussi également. Un dernier message parce que partout dans le monde, on a mon image, comprendre mon président Mike, la ville est calme. Oui, bato nyonso oyo bazana bamboka nyonso oyo ebike abima na centre-ville. Esika bozali bolela papa Wamba parce que moto nyonso alia bouillon ya mozizo na koko onde papa chéri alobaka. Donc wa kufi aza papa lisi balingi soko zali sala matanga bato Luanda bosala matanga bamoke baza ebele na Luanda bosala matanga biso pe awa tozo kolela papa na ndenge ya ville. Donc na osenga bato ya matanga on ezali matanga responsable, un directeur qui est décédé. Donc nous faut les layer avec calme. Oh nga yoko sala mato sali des ordres na matanga carrément je vais appeler mon ami le colonel Paloukou, c'est lui le patron de là. Donc baba chomo maboko wana oui wana intervention exalté na na kacho donc yako la papa avec honneur to ke tika papa akeko pema botele biso basi kitoko bana kitoko o bossa fierté na ye molimo na ye nzambe ya mbango pembe na ye. Merci beaucoup, c'était un message du président Mike. La ville est calme, appelée autrement. Alors pour boucler la boucle, il n'est pas seul, j'allais dire. Elle est accompagnée d'une fille, d'une grande dame, j'allais dire. Elle s'appelle Gloria Menga. Moi, je l'appelle affectueusement la Bellissimo. Bonjour et mes très sincères condoléances, Gloria. Oui, merci, Prince Wakaim. Partout dans le monde, tu perdre papa Nabiso au nom de papa Louis Massamba Wamba. Koufa lelo tu sana morgue tu bandai nandaku jusqu'à la morgue. Message de peine no pe sabato partout dans le monde parce que ba musée connaissance baza partout dans le monde. Ouais, la première chose dans au pes mes condoléances on a Serre Oyangai, on remarquera à chaque fois tous à la naïe natikara été donc celui qui donc Zungai. Bon, mingo le bezate prince, ils a passé papa Wamba tiki biso avant donc ils a qui lui moko brisquet. Gloire à Dieu, na circonstance surtout comme Nzambe, Nzambe moko permettre ils a la boy. Yango wana to bandaki le to za na morgue. To zo ibembe après toke exposant on a salle na fiki noana. Bon, on a rosenga to le la papa Wamba za papa moko bien. Et puis Gisèle Mozizo et compagnie, à courage car mes condoléances. Boyebi so moninga so moni Gisèle Gisèle Wamba Mozizo moni pengai. Donc nous avons mis au bateau, nous avons passé ma casse passe vraiment. Donc on attend les ali boya, oya kolela to la papa vraiment avec beaucoup de respect. Aza papa mokondi, aza papa responsable. Tant que tozoya tola ta bien, tant que tozoya totika ba polémique, totika ba futilité, wasala ki boeto lingi angote. Biso tozole la papa na biso toko mise tina suka. Toya vraiment matanga lokwa ba responsable. Alors une petite question, na mono toujours à côté à président Mike, la ville est calme, bo bandi na ndako tiboye na morgue. Attachement wana, volonté wana. Ouais, président Mike Kikunda, la ville est calme, c'est mon vieux. Ce qui est le problème à Tikarabi sauté. Donc, toujours remercier Bandé Liti, toujours comme lobby enterrement. Donc, merci na président Mike Kunda. Il y a belé entre nous, donc à soutenir Bisso. Na finance, na belé vraiment. En tout cas, merci le président Mike Kunda. Merci na bana poto, merci na bana Angola, merci na mboke belé au bengi, au soutenir, au encourager. Donc merci vraiment. Prince Bakali, Aminga Olbezate Naza Mawa. Merci beaucoup. Oui. On appelle aussi, il y a leader, il y a Wata, Autobengangai, a souhaité Soussou. Condoléances à la famille à Mozizo, je crois Lilo. C'est les chanteurs. Mais c'est les chanteurs. Le vrai leader, s'il vous plaît. Mais c'est les Macron. Poulka. Donc le vrai leader, je crois, Angola, comme Lilo, pourquoi? Donc lobby ou na buto ale to zalana na matanga. Voilà, présenter ma condoléance. Présenter ma condoléance na ye na famille Wamba Mobimba, particulièrement na Gisèle Mozizo,
ndeko na yo, frère na yo, hérité wata a souhaité wa condoléances et Kazali. Merci beaucoup, c'est gentil de la part d'un grand artiste musicien au nom d'Héritier Watanabe, appelé autrement, mais c'est le chanteur La Pulga. Ces derniers temps, on l'appelle affectueusement Macron.
na kokaba yango oya silisi bango akabati pekeni atondi yo lisusu apesi bayekoli baye alobi kamatani bomele yango bino banso eye ezali keni ya makila mangai makila mabondeko basika mpe baseko mabusukana mpo ya bino mpe mpo ya bato banso na ntina te bozwa bolimbisi ba masumu bosalaka boye mpo ya kokanisa ngai. Rayonne sur les mondes qui cherchent la vérité, aux croix source féconde d'amour et de liberté. Victoire, victoire. Okozonga na kembo mokonzi nzambe tokokanisa liwa mpe seko ya mwana wa yo tokokonzela yo bilebi kopesa bomoi balobiko tokotondo yo nzambe bengi biso abo ya kokumisa yo tokobondela yo ekokula biso nzoto na makila ma kristu eli mosantu asangisa biso tokóma se moto moko mokonzi eli mosantu asangisa biso tokóma se moto moko okonzi kanisa eklezia yo ekalangani ose mobimba okolisa bolingo bayo mitema miaka na bayo kanisa papa wa biso François episkopo ya lokumu Laurent episkopo basalisi banganga nzambe banso bana balibota basangani awa oyo kokondo libota ya papa liwamba baye banso bamikonzi na lusambo ya pokwa eye www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto tokotika kaka na poto avec l'ami d'ombre babi moto epela moto epela na poto kembo 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 alege moyo lele kembo yo mama alege moyo lele tobinela ngolo na ozana kembo alege moyo lele poto na ozana kembo alege moyo lele. La salle Lovely's vous accueille dans un cadre exceptionnel tout au long de l'année. L'organisation de vos événements prend un temps considérable. Chaque détail a son importance. Lovely's sera à votre écoute et sera vous conseiller pour faire de cet événement un moment précieux et inoubliable. Lovely's, l'excellence à votre service.